Mbote na bino nyonso balandi ya émission maboke na KNB News kaka nde tolobaka émission maboke charge ya émission mikolo na ndenga mabete ya na ndenga mabete voilà bambote na bino nyonso bisika bozali benga voisin benga voisine yebisa ye émission maboke bandi émission oyo boyoka ba secret ya ba comédien na bino o bolingaka tellement makasi o bo komandaka biso rozo kito bengela biso kingani rozo kito sala bo rozo kito aza mwana musala na bino vraiment asala kaka oyo bino bosenga kaye lelo na yeli bino invité moko spécial kaka nde na lobaka mutu nyonso alekaka na plateau na nga awa za spécial pona ngai na pona bino balandi na biso ya maboke lelo tozana artiste elongi ya kala star boyebi ye bozo découvrir ye à tout à l'heure bonjour star bonjour Rozo Kito bonjour na fanatique tout balingaka tonto elonga kala boyo sala mokili na yo boyo zwa zéro Jésus là Kito. Oui, ça va? Santé bien? Oui, normal. Normalement, on a santé, c'est bon. Mais moi, Nzambe faut croire en Nzambe na moi na bima nouvelle alliance. Nzambe na bima nouvelle alliance. Nzambe na oyo kilanga makasi. Somo. Voilà les lots tozana elongi ya kala bozala toujours branché. Bozala connecté boyoka parti moko simana mosusu po balobe émission maboke ezali émission moko oto kundolaka o ezaki ya kobomba matobimisi yango na pole o bino ba fan bolingaka biso pona ba biloko wana donc ba commentaire na bino kosala biso vraiment bien makasi bo partager kaka ndena lobaka mutakoka zate moi ba remarque ça la biso bien et ça la biso ba grande fille ba grand tonton donc voilà toko ba parcours na yo batu ba ebelongia kala baebe longa kala batumiso batatonaka aute pa ya vienga dios aute pa ya vie mundweri donc batu bazala vraiment na ba précision te banda un peu ko ebisa ba fana maboke parcours na yo banda monde art wapi évolue wapi ouais merci Okito Rose ilunga kala amona changu mona kingasana suka na bandi carrière na ngai na kingasana suka et puis pas ndeko na nga formateur na nga oyo pesinga idée osa eloko nono ami les 08 aza lelo pe aza réalisateur ba théâtre congolais et puis a film rapé et nono ami les 08 biso tanto vana ingasani et puis linga nga no ya oya bogar faut ça makambo natukana no kimango bité faut ça la après on y pas nos jeux que na groupe mo biso ka ingasani 3 fois 5 muya ne sikoyo biso to comme ça 3 fois 5 biso ba junior ba senior tamba timisu bazali na groupe ngo ba longwa ki ba safu makoma we moi masina et puis simbote na ba bazebele ba mopao ba artiste bazebele moi kalapi moi 3 amsusu ba konga titi na bosani ba komo na ba na bosani ozwa vieux boss na ba yaya non na bosana na yebi so na bosani ngana tamba komo ba timisute après no 08 na comme c'est biso na 3 fois 5 ya CM ya wana matiso to dagi ba junior to comme ba senior après ngundi na vanda ki na boulé ni na komi ya boye fo ko créer kaka makambu ko créer makambu ngamona sala groupe na ngana na masina fondateur président nga Isaki Hilaire Bokata papa bango pe papa Bokata na masina na quartier 3 ne ba kuma ko sponsoriser ngai ko besa ba spectacle par-ci par là nga sala 6 mois na masina kingasani ya grave batu ba kweya na ba veni ya suna le kapina bo ya lumière di penga batu azo bima na ba mama mikolo esprit nga da esprit tana zongi na yiki commune kin pa bandi ko na ngabite yon na makamoni o sala boye kuluka su groupe banolika na télévision yo ipa pandombolo tu bandi canal kin puis tropicana nazungi su commune kin nde na mutema ndolinga shisha kulongi makasi et puis na ndotala pe ba mikolo bazaki ona pene bena askina akukana bite ngana na esprit nanga na chaka mutu tango pe na cha mutu boye wala ba série wana place olekeza te mulunge uno yokuta ba Janify ba Pofirenze ba Masia Nyembo ba Zona de London ba Chocho ba Mame Pela ba Vidéo papa Muselu to okuta bene kirimo ba vina mitusa mimo kili ba Joli Picasso au moins na bena ke eza blendé ya blendé na nenga mukete okukucha mutumte
mais papa Zumbel wana beta ndako beta yo ba koko seigneur mais tango na yemba moko na ngai kote mamu milimo tema nzambe na ngai nouvelle alliance sala trop wana siko wana na to samena siko ya bima siko ya pole lo baka wa komi yo bi camera moni ekini on se da papa bolia que son âme repose en paix. Comment na siège na kasavu boya changa mabondeli bikende na zonga boye mu pepe na obi na iko botolo na ba muyali mususu ba ve mususu ta kuta ba na mouvement tant na kota chic choc lo ngena na bandiko travailler ba président de sens aussi que son âme repose en paix ba pebenga ba pesa ba courage et puis presque ba président ba théâtre congolais ne ba bando benga na ba groupe na bango pour ba pesa en festa ba pesa en courage mais lelo idéologie elonga kala tonton papa Lisette na fandi boy et comme lelo na zipe ba landi pe o ba landi pe au moins je salue ambulance bambote sikoza ouais ngana pesi tout le monde mbote c'est-à-dire que on est longa kala ni na fandi boy na za papa Rose naebi na za papa lelo et puis bo balandi caché o elonga kala lelo baza pe ba parents pe bazo laisser pe bana na bango na qui caché elonga kala c'est-à-dire que naza monima déjà ba pesa nga courage moi lelo na monde à tête congolais tout la kanga na vinga yo ba créateur idéologie vinga yo sa créer l'inete ya munene et puis libumu elonga kala créer na nana boya sam kina moi so mutelo abisa alandi elonga kala nti sona kosa c'est-à-dire que le vandi boé rose kito nzamba laksine lo moboya oza lupe mba makasi il faut croire na nzambe na yo sko alaksine pe lo mususu na kati non ezana mutu moko na famille na bino a le problème mais ce qui olandi au côté prison et puis nous aboy journal lelo osona batute ya voya boy osona batute osona batunde ni pas prophète te nzambe nem tu azo laksana ka yo voya boy osona batute na sololi kasi bon yo chat temena nzambe na point na sololi ba nous abo osona batuna WhatsApp te lelo Facebook no kotite wa osoka na WhatsApp ka pamba Facebook ko kotite nakosi bon chemuli nzambe mi point pas prophète sakola to kende amen koboya mambala na te bozala na ye koboya ete so boye okisa musika na biso te ozwaka moko na kati na biso wana nzambe mtalakisanga amen dit amen amo nzambe scène nyonso yango oyo balobi scène nyonso yango oyo ambiance ya émission maboke ambiance ba star ko betelo mobo bo comprendre ya scène quoi donc star lelo oyo oza vraiment na baisse wana baisse makasi na beste na beste mais aussi ça nos questions mais na beste na maison c'est na ma réponse côté on est na beste sikoyo bon to zonga non mo mkesima to zonga mo mkesima na nini chic choc luenge ya vinga Dios mutomo prêtre megabul babula par ya vinga Dios bambote siko za mo président na pesi mon président leader vinga Dios mutomo prêtre obi ka pesi nga kombo ne petit mokere ndo ya président siko oyo papa Jiklonjil na Paris azomate longa kale faut considérer makambo papa Jiklonjil na Paris talaka ba staff nanga mama nanga Shigolenga ya mama Stéphanie Lenga CR7 ba maître Bende pemeni liso mokonzi honorable monsieur Jean-Marie Lukulasi mwana kauka tongo maître Bende bazaka pembeni masa nanga chauffeur Gepindi pemeni ka toujours ya honorable monsieur Jean-Marie Lukulasi siko yebisa biso mo mkie tango ye vraiment groupe oye groupe okoti pièce nini ozwa ki ya liboso ba pesa ki yo nzela mais na joie pièce ebele na joie parce que pièce web sala nga pour ma faire toujours kana papa vide loin toujours ka banganga ezaka idée ya papa Makizar on est na 9 2000 ba 2000 oui na chaka 2000
2000 nde pièce wana nde ya ko pate makasi oyo papa po vidéo mtapesa comme elonga kala papa vidéo alors koko na elonga kala ngabi papa vidéo balela mokili mobimba mbala mo pièce on cartona ka mbala moko ali makambo ponga ndo linga comme elonga kala ti nano je ne comme lumière nano je comme lumière tant vidéo la benga elonga kana scène na suka tournage na simba na bilamba na poni opesa comme elonga kala na tomoko bato vient de soirée on kama cameraman qui sonne me réponse un peu na le bien qui sonne me repose un peu yango na mais ba pe makambo ngoti kitoko encourager avec quand même nani papa na biso papa Timothée encourager quand même encourager sur maboko vous comprenez nde abenga ilonga kalamba mona siliki ba vendo yari no kama nini bapeza komana te fona komana toujours la lumière babité c'est dans le but déjà mon autrement au sala exact c'est pas tout suspect à tablon mais tant on pièce les qui jeudi vendredi na tongo luyalo lundi na tongo na lundi tant to kuta na répétition na oyambai na papa vidéo un phénomène son et ça lipe makambo ya mona ratile loko mo elonga kale kanga pe ça ba faire non siko eloko nini po obi na kale isa monda lelo te pour obima vraiment na télé ezaki vraiment facilité normalement surtout na ba groupe net ya ba papa na ngai ezaki vraiment pas si alors yo eloko ni osala ki ezaki kaka nzambe kando uti lo banzambe to po bino lelo koma nango boko tsaka kombo nzambe ka liboso mena c'est ezaki vraiment nzambe et puis travail na linga ki pe travail na musana ngao na linga travail makasi ya mutu ekomisi ngai elonga kala moni kuna ezande nini soki oyo musala ti kokosala ti ko travailler ti vous comprenez il faut yeba ko bosser ya moni esalinga elonga kala na za penda ningo na za boy apesi moto na vie na Gérard pour Lutumba ya majane mbaya na moni azo benga nga en direct ni émission ya on a profité na pesi mbote émission na italma makasi ouais émission maboki alors bagag ni est-ce que vous avez peut-être ya ko ta monde nzonding est-ce que biso chic le apesa rabino autorisation ya ko sala banzonding ou comment mais Rose omoni chic le ngi mtibana ma nzonding oui oh na nzonding chic le ngi mtibandam ah bon so tali catégorie ozaka na nzonding utala papa vide de loin ba janify ba pofirenze ba mamepela belunga kala ne to vandi boy tous belé vous comprenez tous belé oyo e ba momo lobota ba zizi mondeke oyo zaki pina so ba bengisi nzonzing ba producteur ba uti poto au moins la majorité ya chichok luengi vous comprenez biso ndesi ko to komako benga ba timiso ba groupe misusu bazoya bazo sabe intervention ya ngone koma biso nzonzinga koma ila koma chichok luengi yango sali siko mutu na mutu ebika ndenge soa ye et mutu soa uyo amoni bongo ba faire a créer moi idéologie na ye moi tournage na ye abengi pe batu na ndenge na ye yango pe kumi pe kalelo o lelo kumi wana serone ya ki ba VHS CD et puis les YouTube en fait c'est-à-dire que Chic le ngeza groupe o et sali makamo puis présente chose à monter en BTV radio ya linga ba artiste ba évoluer pas à la star ni minene basala makambo ya minene. Vous comprenez? Basala makamu ya minene. Alinga artiste ne basa stable. Vous comprenez? Moni tinga na fandi bo je suis un parent. Putain on a côté chenga les fantu na nga tant to mona au moins artiste lunga kala. Pas mona ya za bien. La taka bien atakubimane na tongo. Nyoso za contrôler. Atakolia na ye za contrôler. Niting biso nitinga mo papa na ye. Kobimana no le pão, kobimana no le pão na contrôler. Yema alati papa. Ko papa ndingi ni alati. Okilo tandingi ni alati. C'est-à-dire que ngafana bima na so matalipa no beta ata brosse ko pamba tani ifuna contrôler. Na mi contrôler ngamopo avant ba tumisuba contrôler nga. C'est on se prend par exemple soit lingaka ba star na ye ba artiste ne ba za stable. Kalati. Ba biom so biso to komoko evita ondeni. Yo quand il est le monde to komi ngo lelo toujours évoluer bo bêtise pe komi belé. To komi na YouTube. Na YouTube to komi ngo lelo accès mso abimi na YouTube. Na YouTube to salinga tango amona azui code ya poto azui tanto nze mona poto amona ba viana vraiment bien biso ba viana kala wana ba dolchino. Ce que zo la motema te ko supporter pété. Il faut da motema monina ko supporter.
mais et puis il y a un moment chaque chose a son temps baloba bon so na bible il faut me corriger comme oui siko lelo tout le monde la nouvelle génération surtout une style na biso techno na biso il en soit lelo comme ceux qui avaient tourné ma wati pour rebeller aux on a choisi faut tu pour rebeller pour atonga ote to bumana kaka na ndenge ne to bumana kaka siko star question musu ceza boy lelo oboza na page te bino groupe na ebité na moment oyo vraiment boza na page te baisse ya makasi non vraiment boza na baisse ya makasi na ebité ebisika bokenda kotokisa babiloko wana botokisi yango te to boningisi nzungu wana te po boyokana te oyebike nde eza bo ngai biso na biki ngai na mwana nzambe tozoyokana na biso shikshok le grand groupe ya mboka oyo biso so tala biso chaque jeudi na 21h30 na antenne et puis rediffusion mercredi na 11h antenne au monde na biso à part wana monde des évoluer na to biso monde des évoluer be fort na ngam te komisa ngana za ka toujours à la page so ki tantôt mon tina fandi na boye na la ngana trop parler na bouger tina boye est-ce que yo mo na susu o mo na yo kana il faut que bouger ya on te biso ke monde lelo le comme YouTube boye mutu mutako na chi bino bo bouger te na groupe bino so bo bouger non to bouger na biso na to peso exemple moko asiti tozo bouger na biso tozo bouger na biso so boyo kana tendeni tozo kana biso mo to ko mukieto ndeni est-ce que éviter que lelo na mboka oyo lelo mutu na mutu faut ça l'effort personnel na litinga ilonga kana chaîne na YouTube ilonga ka TV mais so na zui tantôt muke tantôt papa jiklunji na Paris atinga mama muke moko boy ou bien maman Flo de Lima na Londres babilo mo markona on a tala oyo et dépendre de famille les femmes to na mina va neza boy otikali na benga mama sibata nga pe poa na bilo na ngata na koti ba gag na nga sorti na bandi ko partager ma lien rose zo lien zo boy be fond na nga isu na lala na rola na à partir de isu na lala au monde na te sur les terrains pour ne pas monnaie comme mutu susu na TV normal bota atalo pété na TV normal mutu atalo te comme trop connecté na YouTube na téléphone tant on a tindo lien aux ana facilité on a elunga kala azaka toujours à la page vous comprenez il y a on a biso que biso tozali sur le terrain et puis dans les bons et donc kala merci pour notre réponse na yo nani bosolo la kana ambulance wana collègue et puis azali kinanga ya quartier et puis ayaka pe sermon na chok loyenge na encourager et puis si on bota parce que na moni azana même nini na oui ça problème te ya on a biso na bik ngana za parent na za fondateur soki lelo batu soki omoni batu bazo imiter yo c'est que o sale loko mo il marka batu et soki azana style na ngana mona o mabete tantôt lelo motala ka epé oui c'est bon moni Rose faut à la page lelo tantôt nga koza ti toi batu baby ke elonga kapeta ba remplaçant na yi yo to inkambila sa bazé belé na kana système afo français na mboka oyo na kishasa au ba mase belé ba kendela pe ba mikilia ba kendela ngo belé ba kindela sala ba recherche ba multiplier ndenge na yi mais ayi na mutu na mama bike fondateur eloko ezelonga kala vinga juste en le capitaine de l'équipe après ça embrasser à pambate abi na bula et puis na fandi boy na telo za katinao lelo lobi na ngomona pina multiplier parce que mara mususu natala mutumba mo puis na ibi oza katineza boy popo mona para somo wa alors Esther nini bozakane na ba ranking po ba ebisinga balobi vraiment yo zanzamba barando atatina ba vio bakenda ba mili wana oui naza bio vraiment problématique eza problème te na roza na problématique na problème na mutu o alukanga problème o comprendre wana to na mukila nzambe mukilo yo soki mutu oni mutu oyo alinga kayote swabike alinga kotebe ko lingeti wana tinano mais bon temps yo ba biso ke ngana ba ranking ba biso ba twango kasi biso moni to lingaka tu n'as vraiment mutu ye moko vraiment que aye moko lobi ke ngana mutu entel netinga garçon mo ngana makili beta na raté netinga garçon mo boye babenga kini 10 balles oui ba bisinga finga na internet trop mazamo na moke apparemment ne mutu onye elanga tu ya va elanga moi makasi mutando beti na mutu po banolo on est na comprendre
Et puis fille mo boire rappel mouvement so la chic choc ba comment ni Natacha. Amunene boy. Apparemment après na terre bien te mais a fini na internet ba tinga ba lien Natacha sur Natacha. Apparemment na terre. Tout bon pe na mto moke o finga ngai. Et puis alors moi na moke wana alors ba ki o elonga kana longa mouvement pour elonga kala et puis nazana ba leki. Ah. Ai ba te ki nam tu na reclicta ye. Bien la chose nani te kasala maesi. Ai mo te longa comment kadele mo no. Babi a fini en internet. Qui encore parce que belé. OK, tout moi de on a déjà ba fan ba comprendre. Alors nani vraiment appelle ça yo souci. Sur ta la TV avant au côté monde art, au tali vraiment bobia monto CP ça vraiment. Na autre chapeau. Problème té. Au tali bobia monto vraiment na CP la rana et nani appelle ça yo courage wana ya ko sala un peu na monde art. Janify. Papa Nandi Star. Janify mtape sanga pena sentiment. Omoninga bilo masala na télévision. Tomona ilunga kalame naiba kindambu ya Jani. Janify. Alors artiste wana notala makasi et puis kiye wana na multiplier ba effort na nga. Pour nazaka ilunga kala wana zalelo. Alors Star ilunga kala. Les lots tozomona na monde arango komi trop de bêtises. Na TV bon na YouTube to ko comprendre bon to koki ko comprendre mais na ba TV boza ba biloko mususu yeleka wana ba kapela mo en tout cas pesa tana nzambe faut émission déjà émission beaucoup il faut tanga ba komba bato peut-être naza pour répondre ce que monique artiste mo kingani aloba bêtise yo ko tunga na ko journaliste yo ko toza mieux placé à kotanga obité journaliste ko tule journaliste nem to tanga ba komba bato pour inviter à répondre. Oui, maman. Na bité peso oza na monde au Kito. Na bité peso ko beta ba kapela on na ba TV. Neti nani. Loko nini oko pesa neti ni conseil oko pesa batu nyoso ba kolanda émission o baza ba artiste. Ouais, ngai vraiment na pesa conseil na ba artiste o peut-être toi ba éducateur amas. Moni bana na biso batala ba biloko o tout ça là et puis ba télécharger on peut ba téléphone mon téléphone nga moi si on a qui on parler moi nga récupérer téléphone il ko liboso sur téléphone soit mon va théâtre moi soit bagage moi boy il y a trop bêtises soit tu ne peux pas ça c'est quoi il dit quoi est-ce qu'on a osé répondre et on se na profiter na pesa conseil ba master na biso bêtises on est ko jouer ti tous les people remarquent quand tous les battre belé balo mais ceux qui artistes qui yo pour s'exprimer bien il faut le baba bêtise mais tikat tout ça m'a mobile au sala mais ceux comme Monique ils ont ndenge na yo continuer na yo et puis bango ne bazana bazaba mikete tout ça sur le bâton on peut ça ba conseil té pour bazaba ibi vraiment ba ça ba conscient ba sala ba mikete tant yo longa ndako no po yo bêtise na télévision parce que olingina na reçoit ba no corriger sous tant yo lo babilo na télévision oyebiki otiki bana pe na ndako bana no bazolanda c'est ils ndenge non ablo abone tinga il y a des personnes balibé balobenga ilonga karabo mikako ko telisa baninga na bino mama baza ba star butambo kuta na banzela su kuta na yebisa isuki mona ayo kité à continuer c'est que ils ndenge na Rose maman na kuta na ngapete. OK, merci mingi. Alors Star le lot était na ba réunion ya président Masumu on a pesi bambote Sikazali notre président bambote ya trop ozomona na te na ba association ozomona na te nani maman Denise na pesi bambote Sikazali maman auti ko pesa ba carte awa ya makambu ya pona bino ba artiste quoi pona bino ba artiste ba soins médicaux. Alors yo na makapana nyoso zomona na teza nini ouais okito Rose eza boy omoni makamona ngai so moni ngana tanto na réunion ya NTPC avi Masumu te et déranger autant nitinga mo déranger ngate poni aux stars aux artistes na artiste yo quand tu na réunion na soki ma Denise abengi ne ba ochanga na liste ba tiote poni aux artistes c'est kuna ba je kizingi pe betama amo ba mikolo ba mamba salati vous comprenez obi combien personnes ba kina ba réunion ba yak ba kina na mamuna bango ti soki ba bengi pe boy ma Denise ko benga pe lobby première dame na biso mboka mama Denise akobenga pe lobby au moins mama ba mona oh za ba bengi ba mikolo groupe salongo so bango ne ba pe as nana kina na boy ba président bazana pe
balinga président nga te ngaja nyanga josi kala mama Olive Lembe ana benga batu bake kinga kati biso ano ya monte président bango na poto afinga kakabila boy ba vie wana ba mikolo banu ketonga vie na biso yokati lelo exprimer dame na biso mama nani Olive Lembe a comprendre bato théâtre balingana ati cartage ba mikolo bele bazali na kati wana wana benga bato akoza ba chaîne ebele bi miso ba kumé premier mama Olive ezaki misusu bazaki bon misusu bakoma ki motema mabe ya jalousie moi jalousie bango na bango mais pas te que ceux qui maman alobi ke benga muto aboya te mais moi jalousie moi ya mike bandoza la c'est-à-dire que tu n'as souvent na ba réunion na te sona na tana oya sona na tante na oya ti puisque nga président nga ngaja janga dio président nga bato ebele balinga kiti bon nga mwana siko bon nakati yote na zone mo mkesima na réponse au pesibiso olobi soki bafinaka bon soki bafinaka soki basala ndi banzaki liboso mama Olive Lembe mama yo mwana be miso batanga suku mama Olive mikolo mama Denise lobi akoza pete wana okumtsu baba nongunza baba ndo baluka tuzaba tita ba jeune pe baza na makamba ya ba soins médicaux oyo ba jeune pe baza nana yoka balobi ke ba pesa ki uniquement bato groupe Salongo et puis ba vient na biso na pe na lobi boy yeba ke nana ngambo ilunga kala umonite ki ya lobi na télévision allo makamba sala na balinga te baloba on comprend dimala mo sanzola bango moni pino ba président umoni wana sanzola bango nde wana c'est bon so ba sali mbeba mo boye ku gafele ko koloba on te na émission ko na TVT on se comprend koloba on te wa mona moni tu vois il petit là il est impoli nga siko na kanisi peut-être pose la moins impoli non bango la vérité za impolitesse so expliquer mutu quand si na déjà na bino ceux qui a salé le mot tantôt CP s'il vous plaît DG vous savez le CP c'est ngato manquer de respect olobi vérité bango so balinga vérité wana ti balinga vérité te ba mikolo miso bazali boso est-ce que niti ngana na bo wana biso ke ba ko pesa biso ba chance wana te lobi to za la pénalité yo quand à l'époque ça c'est on une émission azo pina ni place ya président ba comédien ba combattre point ba ki mombalo ayena ba makamuni moko boy azaki na ba innovation na yi ozo comprendre mais lelo amoni ba komi ate moni place oyo ba to mayele boy mayele on iza kaka bango na bango kaka mayele pour ba timisuti ya mo nga sumu nga ba réunion na te ko dimisi déranger te so moni nga na yesiki na na batan so na na tante na za makamuna nga osala na oyana ngati po ate ba lobby nango changement ezana nini tika makambo mondo tozali tokutana makambo belé fort ya mutu susu tindika chakali moni 12 ba wenge 12 wenge wana ba 12 za na wenge ya tukutana na makambo ba théâtre ya on atali sona biki président nga yanga jos ba président belé bazana umona na ba association wana balinga président ngati bongo sunga mona na yi balinga ba pesa avantage ni. Vraiment, merci Mingi, merci. Alors, tokomi vers la fin, tokomi koshite TV Zangonga. Alors, lelo tozomona ba comédien nazo yebate na olo bana mutema pasi mutema ezotanga makila po nazomona lisusu tobungisi lisusu mutu moko ya munene lisusu na monde na biso oyo ba artiste bazokufa lokola na kolo baneti nini vraiment eza nini tout tika mabo tout tika mamni so mbo kanzambe mama Chako akufi lisusu mama Chako qui sona me repose en paix nzambe batela molimo mama Chako place pour accueillir azamutu oyo asali pe musali beli na mboka na biso azo mériter ba valeur na ye personnellement na tinga tonto ilonga kala mes condoléances place de famille ya mama Chako mobimba et puis nzambe batela molimo mama et puis mama Chako ya ki ponctuel là soko bengi na tournage arrive sauter que tournage nante aoya et puis aoya avant et puis là maman moko alinga ki puis batu notre conseil ne tinga na bénéficier ba conseil ne puis belé elonga kala vie batambola raboye na monde art
oza trop jeune kolinga te ozala basi ebele babundela kuna balabala et puis fulala avant et puis olinga foyer no c'est que ba conseil na maître façon kutana apesa nga il a dit que bano ando linganga vous comprenez bano linga nazala lobi na ngone o naza mais lelo nzambe abendi molimo na ye ils a passé lobby tozaki hier tozaki wana à hôpital et puis première puis tout ça cortège toki morgue na ba master na ngai tozaki pena ba yokaki ba lobby que place ya côté na morgue ezalaki te c'est lobby no ba artiste ti bokendaki parce que na moni vraiment bo accompagner ki corps ti bisika wana. Est-ce que Bakoti ici quand même na place Bakoti pepel maman Chako aza monument ya makambo ate ba tubé na ba parler na bango ata misu bazala na morgue wana o ba sala pe na morgue wana ate ya bango apesa wa compte bango mo pe no bazana ba ba conscient que mama o ninga kufi boy to koza sa place ya kuvandisa ina mti vous comprenez ata place ezala ki te faut place pour naie pour ate ya bango ebele asala ebele pour na bango comprendre il est grand et puis na PC merci mais na gouvernement congolais na biso na union so ba zo sala pour puis ba sala ki be fort na bango pour maman chaque fois à place na morgue et puis moi ba makamso mike et tikali sikoyo ba président oyo toloba aw ba président na biso ba sala sikoyo mumana bangonde yango balata ko ba veste sikoyo il ba veste longa na nzoto te ya okota na ba cabinet ministère pour te kufeli mama Chako moment pe mususu ezaki pe tantôt mama Chako pe tango abela ki pe batu mususu ba kenda ki pe te mais ndenga kufi ba oya on comprend on dit que kotana surtout le bikuna o mabe bango balinga to baka wi na nyonso comprendre au monde pe tu vanda na TV au monde vana na TV ministre kinga na yambi les comédiens pour le dé mama Chako boy mama Denise Nyakero yambi baptiste mutanga o puna makamota wana bakuvata bavia na biso bakosekate mikolo wana bazaka kabilonka ya mawa biso to ibada mais tokomi na suka moi dembo te trois mbote poto chité poto clôturer ouais mais ngana na profiter na pesa conseil na ba massa tout ba yana matanga ya mama Chako iza matanga na biso ba artiste biso mo tous ana exemplaire iza lié à ba rendez-vous na biso te ba ranking te ya ngai na sal ngana itoyoka na kate ngana to so na place ngana soma 40 bières na on ba ma 4 bières il faut na soma 40 bières pour na tapage non tout kama kambwana elambe ze lemba na moko somé elamba no pour la propriété na pas te que ocha moninga mal à l'aise te eza makambo oyo peut-être bango bene na biso fa lo belango ta biso moza ba courage à lo belango il faut na zeni na ba ya ba oyo balani pe na simana nga baza pe na temps oyo ka conseil na mais o ba ni biso o baza liboso na biso faut ba conseil ya bongo nde yango eza bien pour na ko pesa ba artiste na biso ba conseil ko laxa bango ke ndini rotambola mama bon ba klexan Alexandre mais Isaac Nzambe asa kati na numéro na contact est plus 243 89 70 63 503 plus 243 89 70 63 503 na be mission mingi na tala bato soki na lobi mabeli misa boli misante ngaba li misangate o na ibiki o na lobi sincèrement na ibiki ebimi na motema na nga o ekota o ba olinga ngo ekota bango na mitema o ba boya na bango ba je m'en fous de là mbota to na papa Jiklonjili na Paris Gabanga Bikumu papa Jean-Claude Gabanga Bikumu masananga maître Ebende l'issue ya mokonzi honorable na biso Jean-Marie Lukulasi garde rapproche maître Ebende mona kauka tongo et puis vient na gérer terme to gérer pour Lutumba architecte Ange Loafa moninga ya Shigolenga ya mama Stéphanie Lenga CR7 Shigolenga CR7 talaka yo place aux alimos théâtre et puis la chaîne abiso KNB News bo s'abonner massivement c'est KNB News émission Maboki émission na biso ezakaka moko émission Maboki oza posoma nga elonga kala pene ya Rose Okitu zala awa talaka émission oza décité aux à la décité
beau s'abonner et puis tout ça. Merci mingi na bino nyonso bolanda ki émission maboke nangai kaka nde na lobaka ngai servante na bino kaka nde to mesana koloba benga voisin betele lisolo ba dobi partager ba lien sala biso bien makasi na pesi mbote na nga ba bon voyage na mon cordon que j'aime beaucoup na benga kaye papa chéri po ona zale le zaye ya to ni raté ya zaye mon cordon Jimmy Mukendi mon cordon ba fondateur mon ba créateur baza ba créateur bango ba faut mériter ba médaille ba trophée pour ba créer ba coupe o lelo ba misu ba ba patron ah oui il faut ba ni makabango mais tellement qu'il les monde monde akuboya aboya pelo bi dimi Mukendi na luyenge ni so ba bisu boto temela bango mon cordon je t'aime je t'aimerai toujours Bambote siko za na pesi merci na papa Timothée o bomoni lelo lumière kitoko boeza papa Timothée grâce na ye préciser pas mutalibandi papa Timothée mutalibandi mutamayele da bambote bisika bozali tokutani mbala ya sima kitoko